Le passé mukuna l'évêque alobaka loko moko na miko ya ndeko Flavien na émission to kundola abi le FC Renaissance m'appartient na comme ça même FC Mukila ata lobby ba déjà ça Renaissance est outa ngati ya prison faut pas problème ça parce que yana bato ba mesana ko lien na kati ya ba problème on a là où il y a problème mais ça c'est bon pour l'été bon bikate bon vivre été bato ba ronja des rings ba kana kati ya des rings comprends entre les imaniens balingana ko pesa na ba chance que o ya réussir likambo en place na sukela ki on a koka kité na ya ko sala yango te papa toza na motemo eli alaka nango boso mo analyser imaneza patrimoine national imaneza institution bino nyaso boza lelo imana na yebisi bino lelo bo leka imana etikala paye ya joueur zo déclarer bimbongo ba footing eleki mais contrat ba combien na papier musu yezo mbongo mususu toi na moura ba club yango te quand même ndeko club à 84 ans, ezanga siège, ezanga stade, ezanga strictement beaucoup ça et dans l'équipe. Bis ya bien té. Bino ne profiter na ba club wana. Douane ofele. Boss Lukabo kende ko bongisa. Bokende tana tomba papa torobo senga pardon. Bokende tina ba famille ba joueur bo bomisi saka wana. Et alors musule o mai besi na continue vite. Mais on va se préparer to ko finga na derby. O chanini er yango somba joueur. Sauve ni. Dans souka batu na ba question o ya simple. Mais équipe on peut ça bisonine. Parce que équipe on peut ça mino le rote ba ko lukani ne équipe en kaka. O bo finga na bokenda tia ba justice. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous. Mbote mingi bandeko basipe mibali bisika nyoso bozali o bozolanda couleur d'origine chaîne na bino ya kitoko o bomesaka kotala tongo butu pe moi mikolo toujours couleur d'origine ezana pona ko informer bino ko divertir bino vraiment na pesi ba abonner na biso nyonso couleur d'origine mbote sika bozali bokota vraiment ebele bokota il est temps vraiment ye chante votre humble serviteur ayeli bino na numéro ya lelo ya sika vraiment information ezali belé bokota lisusu ebele vraiment ba nouvelle ezali mingi numéro na biso ya lelo ya sika vraiment to stationner vraiment na katia sport lelo vraiment to ekovanda na sport to meka mpe ko solola lisolo ya sport pote ndembo ezaki ya kotoboka to ebi ndembo vraiment bale toboka ki mupepe zaki te esenga ki mupepe zonga na ballon pote ba joueur bazongela ko beta ba match donc déjà déconfinement et salamaki c'est presque na ba mboka ebele tina mikili ya poto tout le monde déjà ndembo ezongi ba championnat ezongi tozota déjà tozoyeba ba équipe eza éliminé na niveau ya Champions League donc ils ont ça là biso bien déjà ba spectacle ils ont ngeli biso ils ont kene malamu bientôt la pe biso a na kati ya Kinshasa championnat ekozonga pe na mboka ya Congo de façon que biso pe tozonga ko sepela lolenge moko na ba ndeko oyo bazolanda au bazo sepela libanda ya mboka lelo vraiment beaucoup plus na lobangai mon côté nazali na invité na ngai o ezali bongo ndeko Freddy Mavinga o na kopesa mbote ndeko mbote ndeko na ngai il était comment ndeko Fabrice mbote na yo mbote na ingénieur Augustin Kaninda mote maman Marie papa na Augusto na bosanité Eric Chibango merci ndeko langai boni santé à sport ya mboka na biso santé à sport ya mboka na biso to baka ya mokili petit à petit eza na étape ya convalescence ekomi kozonga ndeka la utiko ba ballon etobokaki bazongisi mopepe ballon kendai na nous bazongisa na terrain ndeko Freddy Mavinga to meka mpe ko sola na sport na biso lina foot uté ko leka o to bengaka Vodacom Ligue 1 uté ko salama donc to bimis les 6 premiers au babimaki ezali bongo premier zaki Mazembe deuxième Vita troisième Maniema Union quatrième ezaki des clubs Motema Pembe cinquième les clubs Bazano et puis sixième les clubs Renaissance alors ndeko Freddy na programme et salamaki ndenge babimisaki bandeko ndenge bakataki championnat parmi les 6 premiers est-ce que ba équipe ezongi na forme parmi les 6 premiers je vois que des équipes peuvent jouer dans ba match moko boye na ba sélection communale na monaki ba sélection ya Imanezo Beta ya Vita
fallait bêter le dans le terrain assez cassé la bandale. Je sais pas ce qui va bêter qui. Mais semaine kako il est quelqu'un entre mercredi bien vendredi, derrière la bêter qui le bah qui n'a pas bêter dans bout, il va gagner des M. Le problème est ali awa l'équipe vraiment tout battre pas en forme parce que va vendre vraiment tamoulaï 4 mois. Bah on a une jambe pour pexer toute activité sportive. Bah on dit que meka bah jouer bah comment meka on va travailler en individualité. C'est un peu ça. C'est un peu ça, tout le monde peut ba transfert rebelle, ba joueur ba Dering, ba Vita, ba Imana, ba Mazembe, ba Keba, ba club ya minene donc cela veut dire Congo peut to misi moi ba joueur rebelle alors. Net il sera transfert. Net ba transfert na biso ndenge lekelaka. Close ya joueur et ba na raté, dira attends et ba na raté. Qualité na ba mambo et protéger contrat et ba na raté. Montant a signé et banita salaire et banita tellement nazama vraiment la information telle là-dessus na côté en quantité pour ça contrat ba famille c'est qui est sûr que non ba transfert et salami ba transfert et ko salama pour ba son abi et ko ça c'est que goya son abi et salami c'est que nous affirmé je peux pas confirmer une chose qu'on a maîtrisé c'est un peu ça alors ndeko to meka un peu ko sola na ba club na biso beaucoup plus ya ville c'est comme si ba problème ici le karaté hein wana eza lokola doctrine ya ba club kinois et loko ani le karaté il a traité faut pas problème ça parce que y en a bateau ba mesana ko lien na kati ya ba problème wana là où il y a problème mais ça c'est bon pour l'été bon bikate bon vivre été mais ça là n'est pas c'est bon ba bimisa mbongo na ba volontairement ba pesa ka mbongo na sushi na bon mais na souka en retour personnalité ne go beba ben gire quelque part ba ni mot de dénonciation mo camneuse à l'égard na ye merci ba pesa na mbo. C'est un peu ça. Merci Bapesa Namboa. Parlons maintenant de Dering Club Motema Pembe na ma solo ba joueur au Zaki ba suspension. Na habité dossier au Soukindeni. Nyamo aliar madesu ala kana katsa madesu. Le problème est là ronzara Dering bato ba ronzara Dering ba kana katsa Dering. Comprends? Dering entre les Imaniens balingana ko pesa na ba chance que oya réussir likambo en place na soukela ki. On a koka kité na ya ko sala yango te. Papa, toza na motemo Eli alaka nango. Boso mo an Élysée. Élysée a ça avec le double d'Eli. Bien qu'il était mort, le 13e miracle n'est parce que Eli a ça avec 7 miracles. Le 13e miracle il a ça avec Koufi. Le 14e miracle il a accompli Nakati Yakunda. To salir mémoire ya papa Raphaël te to salir mémoire ya ba oba kufa pona imano te ndeko imaneza patrimoine national imaneza institution bino nyaso boza lelo imana na yebisi bino lelo boleka imana etikala parce que problème ya ba joueur oyo ekotina ba brésilien ekotina ba eza ndenge nini au juste li solo ngo ba mbongo ngo ya solo pe ba futa ba joueur wana te le problème est ndenge nini. La gestion. Nous n'avons pas de clubs professionnels. Ils disent seulement qu'à Baloba, toi, un club professionnel. Même les clubs, il y a Moukia Makasi, il y a Souka, en France. Et l'équipe de club est professionnel, dans structure, dans mon sportif. Papa, toi, tu as pas blague, Moussou. Yo, comment on sommes étrangers, moi, à Bétaranet, à Vandana, c'est important. Tandis que vous avez accès à l'Obagi Makasi, au Tché Bangwana. Paye à joueur ont déclaré bimbon va foutir l'équipe mais contrat va combien de papier monsieur yazo ambon mususu toi l'amour à club ngote quand même ndeko toi tu ka beblo mususu to kondo lo bakate qui a fait quoi dans Dering il faut péter le bar pour papier au bazo ça te na tuni qui a fait quoi dans Dering Dering za club en 1936 1936 au beto tilelo et c'est combien de temps. Il a 84 ans. Si je ne m'abuse pas. Club a 84 ans. Ils ont un siège. Ils ont un stade. Ils ont un strictement beaucoup de dans l'équipe. Bis a bien été. L'équipement tient malonga té. Na mo gunda Macron azo aider que équipement tient Macron. Mais varie qualité internationalité. Tout le monde a un assemblée avec le Coupe du monde des clubs.
Frédéric Chimtenga kendaka ti Belgique que ça va varese Adidas. Tandis que Ozola telo mo boko bénéficiaire. Qu'est-ce que vous apportez dans le club wana? À part que finir na ba confirmation inutile. C'est vous qui c'est vous bino de profiter na ba club wana. Douane ofele. Outsa mutuka no so wapi we. Oyo boy. Ba projet mo bidon prématuré bota marate. Mais c'est le problème de ring na moni yango pe ebimi na mona na Renaissance pour Renaissance pe maquiller les amis. Ah. Avenir à la raté la trahison. Avenir a raté la trahison, mais quand même avenir a raté la trahison dans un premier temps public qui a aussi pelé belé na naissance ya Renaissance. Nabisio avenir à la raté la trahison. Trahison ebimi loin. Tala. Na ebisio lo moko boye. Jida azo atan yo zo mbongo. Ateki Jésus azaki maître na ye. Tambola na ye. Bastamboli na ye, Jida ateki. Nasuka. Là comprend que mbongo jamais soma bolingo. Azukende kozongisa mbongo. Bato batalaka tato zimbongo na biso. Mais to remettre sous bolingo bazek non entre ye na wana te. Yonde créer comme mon koza mambana. Ah. Avenir à la canne trésor te. Parlons maintenant de Renaissance. Renaissance en prison. On a habité dessus on a Makele les autres maming. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prison? On a habité oyokaki yango. Ça m'étonne. Na assez Mila Berlusconi a kotaka prison. Tout le monde a été que basaka traite ya Milan na kati ya prison. Wana c'est Alexandre Pato Bali. Berlusconi qui ministre italien. Mais le lo e kamusangai makambo ya bale komo ke na prison. Mamba bale kota na l'église. Mais finalement mboko to na ndeni. Au lieu de ba stade na terrain d'entraînement mais c'est église. Prison. Le seul sanctuaire le football est un stade. Le seul sanctuaire le football est un stade. So yeb sanga prison deni. Na prison ba na stade na bango kuna kati ko bango Duralex c'est direct. Et ça pona ba prisonnier. Duralex c'est direct. Stade Duralex c'est direct. La loi dit mais c'est la loi. Mais Renaissance c'est en prison ils ont le bama mingi na moni ba komi kuna alors. Mais ça dit les bâtiments ba kendaka. Na kolinga employé momo bo etia mabe pe comme aloba ki mabe eza dilo batuma basala ki likamo ba créer ka ba créer ke lo mobo tala na yebisa batu wana nyoso etanga analyste bozonga bos luka bokende ko bongisa bokende tana tomba papa toro bosenga pardon bokende tina ba famille ba joueur bobomi sisaka wana na pesa même ba joueur na bis bo memba na 207 bana batumisa tu bakufaki ba père de famille batikala ki ba famille na bango baki na carrière mulai pe baki na talent malamu yango te eza moko pe ya ba sort yango wana babomisa ba onde nini. Est-ce que équipe le roi Imana un grand club comme Imana dans le présent il était le président Musanganya yendo azaki na commande ya makambo noso aussi ba joueur mso tseba on a des 7 ba joueur mso maboma tamutu kambidi. Ça se fait pas. Cristiano Ronaldo a Bugatti Veyron. Ba Messi ona. Mais jamais à aucun match avec ba ni mo ba utu na kakena ni na. A kota na bisi équipe. Sur les 7 bo chao bango. Mais on est passé à des rings on dirait. Parlons maintenant de Renaissance. Na moment là bazaki kuna. Na moment na otanga lelo bato bazo pota na lelo. Pour na suite sur une Renaissance. Les mêmes effets produisent les mêmes causes. Siko, tout me campé au loba. Moi, mukende ko. Renaissance et salami, bakombo to ibaki mingi zaki a président na biso Musanganya, papa Max Mayaka, na évêque Pascal Mukuna. Max Mayaka na bo déclassé na bota Roger Ntingi. Tocha papa Roger Ntingi. Oui, pour ça bota ba Max Mayaka faut bota ba Mende, bota ba Wivin Moleka. To mona bango. Alors, siko yo. Il y a l'évêque Pascal Mukuna qui est en prison. Mais Renaissance est comme le Kola Yaoundé est en prison. Alors on parlera que non Renaissance est égal à Pascal Mukuna seulement. Tout compatriote Pascal Mukuna place à la prison. Le Pascal Mukuna, l'évêque de son état, il a bien dit. Une émission de Flavien. Avant qu'on t'a posé le ressort, il fait ce qu'il fait une wana, ce qu'il fait une wana. Réveil.
alobaka eloko moko na micro ya ndeko Flavien na émission to kundola abi le FC Renaissance m'appartient na comme ça même FC Mukila ata lobby. Donc cela veut dire Renaissance est en prison peut-être en tête nango aza en prison, c'est vrai. Les œuvres et l'on est privé bien est privé. Mais bon tolobani. Tolobani. Tokolobani ni. Mais tant que Moussala Nzambe bande ko baye ko taye na prison, mais il y a eu réaction à malamu te na ebité soko lanja mo. Omoni na ebiselo mo boy. Ya bilika mo ba sa ba bras de fer. Bato nyonso bakoka ko réussir ko tenir tête te na mu na mukuna. Lokwa ba musanganya ba ntinga beta bango dada. Yango moni ke lelo Max a télémelier. Parce que Max a ebi deal wana idée ya Renaissance idée bandaka depuis mana. Nalandi makambo wana. Le fait a bien dit abike Max ayaka pour azala kwa pont entre ye na banani. Renaissance na ba maladie ba sport ba banani ba sponsor ba partenaire comme manager alors. Comme manager ku tu trop dit papa. Toi tu même ça mon manager. Ah, batanga ba manager ki tenge batangi pe ba kombo ngo changa na tangana. Na olingata. Abi ayaki po za pona. Le même cause produit le même effet. Mukuna pe ayaka na imana azala lokola mutu moko ayedaka imana na ndenge ya mateya. Entre équipe entre point équipe na Nzambe. Atu asalaki jo asalaki wana. Yombe lo bazongiseli yango. Nous avons des lois dans la nature. Le karma et le dharma. Aujourd'hui, l'évêque Mukuna est en train de payer le karma. Le karma, c'est au salima bay, au zouma bay, au salima lam, au zouma lam, on a dharma. Yangwana. Ndeko, est-ce que Renaissance est équipe championnaise Zozonga, oui? Oui. Oui, que championnaise Zozonga alors, avec faire équipe dans un bon état vraiment. Tala, on y ba problème outil depuis ndako ba outaki. Ya on peut kende. Bazu ba problème maman na bango. Mais là biso outil depuis ndako ba outaki. Eza le denka motema pembe. Et outil ndako wana. Ya ba okenango. Mon avis, au bêti tout comme pas Fabre. Il était comment? On a lamba soso. Yope na kanda na abo ngape fona ke lamba soso. Te. Obi nenga zo le soso na été. Mo so bo fana to fana na ba ku commune na ba pale blupango ya ba to belé. So be kuna ba lamba soso bile bo lamba ka musulman ba muke a. Tala sala boyenini. Beta lamba sélection misuni. Ebi sélection misuni. Okoti wenze. Mama Kingo Sombi. Omoni muchopanta ba Sombi. Foi au Sombi. Olame nzungu moko. Obomba voisin en solo. Ba poussa la pemela nzungu te ba comprendre loko lamba te fungula pe nzungu te. Ba ka solo. Ba mituna. Weza mabungo ngombe nini. O timne bango. Le bozo sa relation malamu. Seulement ba ndako pesa te mo le ba converser te qu'est-ce qu'il a fait kuna ya ba ingénieur Auguste. Mais Kolanda Ndeko Max Mayaka, on dirait ils ont un problème au Renaissance facile ça dans ba dossier où il y a signé dans combat Renaissance. Mais ba dossier sur le fait qu'il y a ba kango. Elle fait qu'il y a ba mbona tout. Mais ibongo abengani Ndeko Mayaka. Tala, ezali kamba ba dili elle kamba mbongo. Comprends? Tala, ba na suka ba tuna ba question o ya simple. Mais qui peut répéter ça abisonine? Parce que qui peut répéter ça amino le rote ba ko lukanine be qui peut ngokaka. O bo finga na bokenda tia ba justice. Est-ce qu'un vrai René a quand même équipe na justice? C'est comme Max Mayaka bien funda mutuna justice te, ils a société ou bazaki na partenariat de ba déclarer qui comme droit na bango. Ndeko Max atika ba biloko. Atika biloko. Pour na yoki na landi ba conversation o alubaki ataka ngaka pesa ngo sala on a des rings. Au sali comment a des rings na qualité nini. Ozaka président imana. Dans votre petit frère Somayaka. À la rappel de la communauté. Ok, nana banque oyelaki à l'époque o de nga lataki ni na yezaki big. Ok, obi que j'ai vexé $10,000 au flexible compte que ba nso ko cha. Au moment que le président Chimanga actuellement azal président de nga zaki président ya section foot na yo.
bayo comprend que likamona ki pirema aventure ba société nyonso lobaka na koza clair mais zela c'est ça malik na sisa vision ezaka mamba lokuta président Max ayelaka imana wago un sujet camerounais babambie kombo abaloteli abeta te boyebi akoka ko répondre te muta yaka ko répondre yaka la mine ndiaye to kozonga la ba image quelque part l'évêque a ba défaut na ye mais quelque part tous en vérité en loba le président Max au salak équipe comme non orange et kenda wapi ndengani nozo luka soya bana moko tongo luka soya beloko mwana mutu mususu nzela ezalaka te ba dossier oya lobi azana ngoya ndeko akufa wana ya poto wana ndeko ya biso ya mundele wana asigné yango pona na ndenge Renaissance ezaka pona orange te ata ya sala orange. On va appeler les supporters ya Renaissance to ya to sala bato onyo audit parce que là la vérité au mobimo to sala bongo audit bon comprendre Renaissance a joué plus ou moins 6 matchs ba supporter ba kota na sédité bazora mbongo batia na tono libanda mbongo ne somane ne kendapi et ça ni la Renaissance biso na qualité on a un grand club comme Renaissance est un contournant dragon Bilima est-ce que après bon on revend bolo baké oh ngaluke bobo t'as rien fait na Renaissance ba toza na droit ko loba pour na Renaissance ezali Musanganya l'évêque Pascal Mukuna ndeko Tsingi parce que Renaissance est une fusion de deux équipes Jogari Naïmana Matiti Mabe Zaka président Musanganya merci vous étiez où Oyeko ya après to maîtriser ba Oyeko ya après na makambo la Renaissance Oyaki loko sani we e umela te ba bengani yo Oyo kene ko sala orange ko mele ba Musangana te na makambo yo soki ezana bozana elo mo dili mo boyoka naka pona likambo imana bolobi yango que tu as un projet de sala parce que c'était Musanganya on ba memaka bino na imana yo na chimanga ba o boyoka naka pona imana ton frère chimanga désisté aujourd'hui à Betika à quelque beta pour la fille d'Afrique bokendaki na idée wana bo comprendre que l'équipe era na mbongo donc boko ça ba biloko wana c'est pas bien à venir ils allaient rater la trahison. Aujourd'hui, c'est que moi je vois. Bao zamaele ba zamaele. Bokana maman ba mukuna ki ba dil mona c'est simité le boko mo se faire trahir. C'est que na vie na bino o bokene ki wana. Je parle à les gars, il y a 2 personnes wana. C'est botambola kana trahison. Vous avez trahi des rings. Mukuna vous a trahi. Et aujourd'hui, vous voulez trahir Mukuna auprès des supporters. Parce que c'est un point mort de faiblesse. Depuis Kalaboza qui va appeler Mukuna avec Libanda. Fait beau ça, bloco beau ça là. Ils étaient théâtre. Botique équipe évoluer, équipe est supporter, ils sont Mutute. Bon ça, Mamba Sony. Allez, bon, ben, au moins, je suis un dignitaire. Beaucoup Sima la Banzoto. Brutalité. Sur le loto, Yoka, ndeko Max anga Simba mwana évêque moko na nzoto. Yali kamboka moté. Et puis bakamba yo sala mawapi. Na kati ya prison. Na habité na tout dans l'état congolais. Est-ce que notre centre pénitentiaire de rééducation wana il a vraiment bien surveillé? Est-ce que vraiment placement ya pénitentiaire au comme ko se convertir na ba mabe bande ko sala? Je ne crois pas. Les assièges montent dans ça babiloko wana. Mais l'équipe est administrateur. Il faut déléguer Batou. Batou Solango. Si vous voulez tu as une instance suprême du football congolais. Fédération congolaise de football. Fait qu'on fait un sigle. Nous avons fait un Solango dans la prison. Les apports de la justice. Mais Babindeko Max avant qu'il y ait des prisons, Tambola qui déjà pas bandeko la fédération, la la ministère. La dissolution il m'a na tambolaka. La dissolution il m'a na tambolaka. Tu m'as bien décanté situation comme il m'a na c'est si mana pas comme Renaissance. Je veux dire Bandeko Max Zwa tana onyoso
ceux qui vraiment ont renaissance bon ko sauver renaissance mais ceux qui ont pas aventure bon ça na ni ba supporter bon que ben jour ba supporter ba s'en charger na bino. Ouais, les supporters d'abord, quand Renaissance et Salamaki et Bandé Oloba, les supporters d'abord, équipe Eza Bisso. Jamais sans nous. Les supporters, donc, problème était, tous Sabino, mes chers internautes, toujours sur la masolo Ndembo. Ndembo Ndezong Sarabiso, donc, tu as rato yé, Marana Stade, voilà, Ndembo, c'est Sarabiso, Renaissance et Salamaki, na moi, bah, public nango ya makasi population vraiment ezaki bien mais ndeko tango zoloba na retenir moi eloko moko ko yebisa biso moko ya berere oyo pozomo na eza epa ndeko la biso évêque mais eloko na koloba eza ba propos nanga nako kangango te évêque Pascal Mukune toujours égoïste veut pas partager avec les autres le leur est comme un domaine privé familial trésorier oyo mwana otala boy oyo to rebisa ndeko Willy Bondembe yom to sibi kan commission ya ba supporter papa bo arriver yo produit le mo malamu bo so ça ba fait to bo utaki na ngona imana les mêmes causes produits les mêmes effets je répète toujours ça ndeko Mukunu azala courtois. Sur les big équipes, c'est pas un problème. N'empêche ça, l'évêque conseille Mobwe. Le maréchal Mobutu a habité na uteni ka tika pouvoir. A habité fona que tout le monde c'est ngala ba na ngai. Habimaki na humiliation. So ba kanisa Mobutu akufana ma mususu, likambe saka pas cité même na liwa. Moba ebaki ke les grands léopards, babi Mobutu a fui. Le mot fouille, Rwanda. L'évêque Pascal, si vraiment au Tenaka, la personnalité na yo, la personnalité de la famille na yo, soudou l'équipe Rwanda. Babi place ba yambi binoto mo problème ko ça ni bokende. Tellement ça dit il y a batu nyonso. Bobé les équipes ba supporter, jamais sans vous. Jamais Renaissance c'est tête sans ba supporter Rwanda. Bon ça sur volontaire ba supporter. Vous êtes en prison, tu es habité. Non ba condamné te nanu boké bonité pesa Renaissance c'est un chasseur za loko yo lingaki ça la sagesse au roi Salomon ça la kana Bible baba wela podeba wela bo paralyser équipe na mona baba linga ba sauver équipe na ba ba bo équipe na suka neto ko loba pas ba supporter biso ba supporter to ko loba nana gi Renaissance te nana gi ko infiltrer tatuka longi batika imana na titre mais bakenda lelo mona famille te eyaka bamingeli mbala bakindoki na vita osali pana yo biso resto moni ko bebisa te yo tongi ko buka te yo tongi pesa mdumzu chance makambo kende équipe ya eza famille te eza mutute eza ba supporter de gros ou de fox va supporter ba ko récupérer que loko na bango azolobi wana ma lisolo ya trésor lola yete mutazo comme président lola za manager azo manager ka wana c'est pas lui le président toujours président parce que na Renaissance na décision moko ko zoate so ki prison peut citer so ki prison lobité ba décision sur Renaissance ou dans la prison donc le président c'est toujours l'évêque Pascal Mukuna oui. Équipe Nini Zanga présent à coordination. Donc c'est vrai, on peut dire Renaissance en prison. Ah, Renaissance en prison. Écoute, FC Renaissance du Congo, FC Renaissance de prison de Makala. Ndeko, vraiment, on avait beaucoup à dire, mais on a beaucoup déjà parlé. Mes chers internautes, comprenez que nous sommes arrivés à la fin. Ndeko Freddy Mavinga, on a beaucoup parlé, on a habité. Moi, un message particulier, na joueur, na en beauté, de façon que tout continue numéro, sous pour le numéro, na monito soukia. Non, pas ça, conseil moko, ma dirigeant congolais. Il y a un slogan en États-Unis. États-Unis. Azan loko asala américain te américain da kana loko asala les États-Unis lelo na webi sabino no club yana loko asala bino timino ne faut sala ba club wana
L'équipe, ezanga l'équipe matière, ezanga ba siège, ezanga mambo belé. Vous êtes là, bozo beta papa bozo lo batro. Et alors monsieur le mal bestine continue vite. Mais on va se préparer tant qu'on finit na derby. O tchanini, yango somba joueur. Sauve ni. Kongo kuto koka ko libérer to sauve yango te. Ndele lozo lo ba sauve. Boteka belo papa mbana. Boza na amour. Boye équipe. Be équipe wana kene liboso. Na pesa présent chimanga courage. Kene liboso salam même équipe songo memango. Mama Bestine, Moïse Katumbi, Victor Kuna na Lupopo. Renaissance tokolo baka bok sa mamona. Président Willy Bondembe, ozawana kamba équipe aloko na transition. Sakapa botola yango parce que yondo simi grande commission des supporters. To pesi o chance wana, zo équipe, zo na ba supporters, imana sala ka yango bo diriger. Équipe faut championnat banda, tous na ba bon joueur. Na repère ça, conseil de président Arranger. Le président Lambert Osango. Merci pour le effort Bossara, ba président nyonso na tangi ba kombo. Pour la équipe wana. Amour wana bola kisaka. Biso ba supporter. Un jour, toko tombola ka kombo na bino. Ata bozate. Na repesa mbote na ngana ingénieur Augustin Kaninda. Na repesa mbote na massa nga bara. Na repesa pe ndeko Fabrice mbote makasi il était comment. Auguste petit nga ya kati ya Chabwala. Mwana mama Marie. Yayam. Donc wana na repesa Gaël tout na mbote na kopesa massa nga el pato leuma goga. Na kopesa mbote na ngai na massa nga on dit ni tout. Na kopesa na dia ndi winner. Massa kala mingi te nazo ya kuna. Na nega ngumba na kopesa na kalimana. Mon frère. Na kopesa na Zuma gang. Na kopesa mbote na ngai na merdi mujinga. Moi si on zamba zwaka te on sale. Pe regretter tête le point ya salaye. Asala ke ava F. Mais atina ane F liboso ngo F asala erreur. Et on tire moi ça na ko sala erreur. Na kopesa na omi musampa. Na kopesa Gracela munana, Gracela nkala. Pesa mbote na famille nga mobimba, ba frère nga chube. Nenga olinga na pesa, na kopesa maître ya ning ndombasi, na kopesa père nga mbaki dikamba Philbert mbote famille mbaki mobimba, famille ndombasi mobimba mama nga Luindula keto Elisabeth na pesa mbote na mwana nga Vitesse Makaba, mon héritier. Merci. Ouais, mes chers internautes, comprenez que ça n'est fini pour aujourd'hui. Na pesi mbote na bandeko nyonso batala kibiso, à commencer par les ministres des Sports, les pasteurs Amos Mbayo, sans oublier notre pasteur président Godin Poi, sans oublier les pasteurs Jéru Mayuku, pasteur Toubi Mayuku, les pasteurs Agé Mouika, la pesi vraiment famille Mubimba bandeko langa mbote. Contactez et chante par 089 plus 243 89 63 23 924 plus 243 89 63 23 924. Na pesi boss nanga Crispin Lenga Mbote à partir des États-Unis sikazona biso. Sans oublier bureau na wana nyoso mobimba na pesi mbote na maman Marie Moulanga, maman na Augusto et puis baby G-Live Gidor Enoch Congolo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao. Ça c'est la couleur d'origine. La couleur d'origine. Couleur à bien. La couleur d'origine c'est la couleur des artistes. La couleur d'origine c'est la couleur des émissions. La couleur d'origine, c'est la couleur de spectacle. Abonnez-vous.